watutelema unatotangola lelo ungaletele mitotelema unatotangola Tango ifeli bana bilaka telema peke tokangola Kongo. Ya solo ete tango na biso ebeti o toka peke to betela bino mbela. Ke moko na moko na kati na biso abele mapembene tando ye ya mokene to mesana toloba po ete ayoka nini toeli bino na mokolo na lelo. Ya solo ete mvuluzi kimbangu. Ya solo ete mama ki pamvita. Ya solo ete tata nzambi. Tata nzambi ampungu telelo nzapanza kumba kongo mungali. Nzambi. Azan. Akufati. Azan. Di avec vous. Ya solo ete na tango to tchake liga to belela moko na moko na kati na biso. Bande ko souvenez-vous. Tolbeke to senga ki repentance. Tolbeke ke to bonde la nzambi. Tolbeke ke moko na kati na biso. Ba mama surtout. Betaka mabolongo. Betaka maporo. Betaka liputa. Senga kana nzambe. Sakaka. Nana okaki yango te. Kaka na chaîne to bandaki na. Pepe kana pa di peuple. To komi lelo na lolaka ya mvuluzi kimba. To sengi na ba mama. Sakaka. Sakaka ba mama. Sakaka. Tolobaki bandeko ba mama batata to bi sengela ka bango confusion. Confusion ko kota na kana bango na yoka kite. Na lobaki yango te. Na lobaki mama batata bo sengaka confusion. Confusion na kai. Ya solo que ce qui m'a belé bango ko na bisote. Ya solo que ce qui m'a belé wana nzambo ya kena mokili wana lobaki ma belé wana aloba bino wa be na Congo ma belo to tikele bino na bankoko na bino bo batela ngo bo zala na yango nyonso za kati ma belé ko Congo ya bino. Mais nkita ekolo Congo eza ya nani? Tout na klebo wa ba biso nkita eza na kande ya ba. Yote, tu n'as rien à voir. C'est pas chez toi, tu ne mérites rien. Laissez tout à nous. Pour vous, il n'y a rien. Oh, mais ce sont des démocrates. Dans l'entretien, ils se disent, nous sommes des démocrates, nous voulons la paix au monde, nous voulons que les gens vivent bien, nous voulons chercher l'argent, nous voulons vous aider. Voici avec le Front monétaire international, nous voulons vous aider. Prenez l'argent pour vivre mieux. Prenez tout. Vous voulez quoi? Nous avons des associations, nous avons des ONG. Caritas est là pour vous aider. Oh. Et en plus, ils nous ont amené la religion, l'église. L'église est là pour chercher la paix. Dieu vous aime bien. Dieu vous aime bien. Il faut prier. Priez, errez au peuple qui croit en Dieu, parce que le royaume du ciel les appartient. Les riches ne verront pas le royaume du ciel. Vous soyez toujours pauvres. Oh, tant de prédications. Oh, Banganga Nzambi. Tous des aventuriers. Oui, des prêtres, des évêques, des pasteurs. Tout le monde, des aventuriers, des escrocs, des traîtres. Des subconscients. Et voilà. Heureusement, tout sengaki. Et sur le tenzambati, le kalobi, papa sayala, yoza mo ponami. Allez-y. Tika na makama production. Tika comme tchake nga producteur. Laisse ça. Lobela kangayo. Lobela ka bankoko na yo. Komisa bankoko na yo. Pote bango ba kibaki friend zambi. Komisa bango. Et voilà. Bande ko bakite. Nana ndibaki bisote tolobaki ke toko sengela bango ngai na baneko belela sengaka bango confusion côté la bango ba beka na mitu effectivement to baneko mona yango. Et voilà notre formation de journée toke na mokuse tolobi ke la fin du contrat de l'ONU en RDC Congo au Congo. Quel contrat? Qui a signé ces contrats? Qui a signé ces contrats? Avec l'accord de qui?
Est-ce que le référendum est là qui nous avons dit au Congo que nous voulons prendre une force extérieure pour venir vous sécuriser? Qui est ce Congolais entre vous, Ayoka quelque part, non au référendum ou bien à parler du peuple? Les gens se sont réunis, les parlementaires, ils ont décidé que nous demandons là, l'ONU venait, MONUSCO venait, Monique venait. Ils nous ont imposé, c'est là, c'est par la force qu'ils sont là chez nous. Personne ne les a appelés. Ils sont là par la force. Et ils veulent se maintenir aussi par la force. Oh! Et qu'est-ce que dit notre Tata Nzambe? Nzapa Nzakomba Kongo Mongani. Et Mvuluzi Kimba. Et Mama Kipamvita. Palobinini. C'est fini. C'est fini. Laissez nos enfants tranquilles. Quittez. Dégagez. Bisous, on va dégager. Tout nous avons dégager. Yote, ngate. Pas nous. On ne pèse pas dans cette histoire. C'est tout puissant. Nzambe. Alobi, fini. Il n'y a plus de manigance. Il n'y a plus à tricher. Il n'y a plus de wenge. Fini. Dégagé. Et quoi, comment? Voilà. C'est la vérité. Nzambe Mutapo. Alobi, chaque chose a sa fin. Et c'est la fin du chose. Et voilà, ce genre, oui, contre la bango, il y a MONUSCO, il y a l'ONU. Et ça aussi là, le 21 du 12 2019. Le 21, dans quelques jours, nous sommes aujourd'hui le 6. Donc, dans 15 jours, ce faux contrat est aussi là. Et voilà, les Akoneka. Voilà, les Matamasquins s'est mis debout. Les Matamasquins, Chulombo. Ah, moi, ma libabé. Libabé. Maman, Martin, moi, Bota, Kizengi, oh, Lilima, oh, Satan, oh, diable. Et voilà le Matamasquin qui se met debout. Non, ne vous en faites pas, nous allons prolonger votre contrat. Il faut rester là chez nous. Oh. Et quand le Matamasquin, Chilombo, le soi-disant président du Congo, va s'arranger avec ces gens de la MONUSCO pour dire que non, ne vous en faites pas, nous allons prolonger avec l'accord. Il se croit qui? Parce que partout au monde, nous savons que avant de prolonger de tels pareils contrats, il faut demander l'accord de vos populations. Et aujourd'hui, nos populations disent non. Et tu leur dis, non, nous allons vous prolonger ces contrats avec l'accord de qui? Qui est ce parlementaire et qui ne va pas poser la question aux populations pour demander que non, nous, peuple Bénin Congo, nous, population, nous ne voulons plus. Mais nous voulons, et laissez-nous venir ici. Si les populations demandent, oui, laissez-nous MONUSCO, nous voulons bien parce qu'ils nous ont rendu un bon service, pourquoi pas? Mais si ce n'est pas le cas, Chulombo, attention. Félix Chulombo, attention, gare à toi. Fimbo ya kekele, yambuluzi, alobina lobelayo, attention, Fimbo na ye, regretter tout ce temps que tu as perdu, tu vas regretter cela. Et voilà, c'est Chilombo qui dit non, nous allons encore prolonger un contrat pour 5 ans. Et voyons voir ce qui va y arriver. Voilà tout pays Mandeko. Est-ce que vous savez qu'il y a encore des troupes français qui sont déjà dans Bounia? Des troupes de mercenaires français. L'armée française sont déjà à Katiabounia. Vous êtes au courant, mes chers amis? Non, beaucoup parmi vous, vous êtes au courant. Nous venons de vous apprendre que les troupes, il y a Emmanuel Macron, sont déjà au Congo dans le Nord Kivu. Oh là là, bienvenue, bienvenue aux Français, bienvenue parce que notre conteneur est encore vide. Bande comme Royo comme Akamonini, tu es bino na information ya dido. Exact, comme moi pour que ya minene exact. Ya minene zako koya pour surprendre le monde entier. Ya solo, nzambe o babeta ka tebe na nzambe te. Nzambe ba tiaka ne tembe te. Po pema ya bomo qui est capable de créer non. Cloner, oui, mais créer. Oh, créer. Non. Et voilà, c'est le créateur qui va maintenant décider à votre place. Et ce sont tous
c'est à lui de décider. Bande comment on a sommé le Congo ya solo et Konginda. Voilà TV24 Live Canada. Erobi actualité article moko bimina bango tozuyango Kabila Leto se resserre. Les rapports mapping attribuent plus de 17 preuves. 17. Oh là là. Ka oyo ya guerre. Oyo elekaki de 1990 ou 96 jusqu'à 2001. Nous savons qu'on appelait quelqu'un commandant Hippo. Où est parti ce commandant Hippo? Est-ce que le commandant Hippo était mort quelque part dans Tingiting? Commandant Hippo a disparu dans la nature. Il est là. Le commandant Hippo est là. Et voilà, aujourd'hui, les Canadiens se sont mis debout. Pourquoi? Règlement des comptes bandits. Les Canadiens très fâchés contre Hippolyte Kanambe, le commandant Hippo. Et voilà, lobby 17 chefs d'accusation, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité pour le commandant de l'AFDEL, qui est identifié dans les rapports sous le pseudonyme de Afande Hippo. Synonyme naye yangwana, commandant Afande Hippo. Et quelqu'un d'autre, au moins une dizaine de fois, et commandant Hippo une centaine de fois en 2000. Donc, c'est-à-dire que commandant Hippo Afande et l'autre commandant Hippo. Nzokate za moto moko, mais ba crimonyoso ezali na mutu na ye. Et voilà, banani balbi de 1997 jusqu'en 2001 au article de kotanga pona bino na lombango balobi ke biloko wana ezali na mutu ya commandant Hippo. Quel est ce commandant Hippo? C'est Hippolyte. Et voilà, Hippolyte diarrhée bani ko sala ye, mutu bani ko soye kuna makamwe beleza ko landela Hippo na sima boko yoka ngona mikoleza ko ya misusu to bombeli na bino. Tolingo pesa bino ba information news today to bombi nanu. Et le connaît ko leka na kata kinga kati ya ko yoka ba information ko. Et le connaît ko leka na kinga kati na tanga ko yoka ke poche ya Hippolyte Kanambe ezali ko ningana. Poche Hippolyte Kanambe ezali ko ningana. Est-ce que va coudre yango? Est-ce que va geler yango? Est-ce que va salenini? Tokolobela binongo ezali na biso me bande ko lobi tikana no bango kolobela no bango tepo moto wana azali moto na maladi azali ko bela. Hippolyte azali ko bela poete ezali ko ngindela. Voilà notre information du jour. Les ministres d'État rwandais au Congo. Oh, les ministres d'État rwandais au Congo chargés à la décentralisation et à la balkanisation. Monsieur Azarias Ruberwa. Oui, Monsieur Azarias Ruberwa qui annonce les mercredis. Depuis le mercredi, a annoncé que oui, il faut organiser un forum national sur sa mission au Congo de Kimbangu. Azarias Ruberwa a signé avec ce Batouké a organisé un forum du 11 au 14 décembre à Kinshasa. Bandeko alerte et Pesami. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va faire un rapport. Donc l'objectif est de faire un forum. Oyo. Et Azarias Ruberwa pour Salana. Na mabela Congo, oya yaki mission, ya balkanisation, la décentralisation de Ngemoa Bengaka, à constat le rapport. Alors, l'évaluation et l'avancée et les avancées et l'imperfection du processus sur la mission de la balkanisation mise en place depuis 2006. Ça, c'est Azarias Ruberwa, les Rwandais, tout en mission au Congo pour balkaniser le Congo. Oyemo Bengaka, décentralisation. Katakata. Akosale la biso rapport yango et forum wana akosala monde du 11 au 14 décembre. Le but de ce forum est avoir pour aïe aïebite azana échec.
Azaria se Rubero Abe. Rubero Abe. Rubero Abadi. Nzamina lubena munogoni Rubero pa yuka. Rubero croit que c'est Congo qu'il est arrivé quand il était encore étudiant. Il est venu, il ne savait pas qu'il y avait un responsable de ce Congo. Pour lui, il croit que le Congo appartient au Tutsi, appartient au plus fort. Non, le plus fort peut se mettre debout. Oui, c'est à moi, je prends cette partie-là. Oui, c'est à moi, je coupe là. Ah, Rouberois, renseigne-toi, Rouberois. Tu as quand même été sur les bancs de l'école. Va te renseigner auprès de tes amis belges. Ils te diront, le Congo là appartient à qui? Ils te diront, qu'est-ce qu'ils ont déjà vu comme miracle dans ces Congos-là que vous êtes en train de vous amuser avec? On a engagé coupe. Et moi aussi, Katou vient aussi. Moi, je prends Katanga. L'autre vient aussi. Moi, je prends Kalemi. L'autre vient. Moi, je prends Nord du Congo. Ah, mes chers amis, allez vous cultiver un peu. Cherchez à savoir, ces Congo-là appartient à qui? Et là, je pense que les erreurs que vous êtes en train de faire, parmi vous, beaucoup ont fui. Le jour où vous allez comprendre que ce Congo-là, il ne fallait même pas s'amuser avec ça, la façon dont vous êtes en train de jouer avec ça. Je pense que beaucoup parmi vous n'osera même pas une minute de prononcer balkanisation ou décentralisation ou tous les termes que vous voulez utiliser. Mais malheur à vous parce que on croyait que vous étiez cultivé. L'homme cultivé cherche à savoir ce que je suis en train de me battre pour avoir. Ça appartient à qui? Ce terrain-là, c'est à qui? Est-ce que je vais y arriver à retirer, à couper, à récupérer? Ah, mais comme vous n'êtes pas cultivé, malheur à vous. Et voilà, vous cherchez toujours ailleurs et vous allez échouer. D'ailleurs, vous avez déjà échoué. Voilà, bandeko, bana, somi, ekolo, Congo, tozali kobelela butu na moi makambo oyo ezali koya na mabele kolo Congo ebele na kati na biso bazali koyeba te epa na bango bakanisi ke asa non chance eloko pamba. Oui, chance eloko pamba que nous allons faire. Mais oui, nous sommes capables d'arracher ce Congo. Nous sommes capables de chasser ce Congo. Nous sommes capables à tout faire parce que ces Congolais ne sont pas malins. Donc c'est à nous de récupérer ces Congos. Et voilà, malheur na bango po ete ezali ekosimba te oyo nyonso ezali kosalama na mabele ekolo Congo. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo tokei nanu na sujet oyo ezali aussi très important ke boyeba yango. Na kotiela bino video oyo bokolanda yango attentivement bolanda bino moko mpona koyeba nini bazali koleka na kati ya mokili mobimba. Banani bazosaka na mokili na Nzambe bolanda. Bonsoir à tous. Sorry bandeko tokotiela bino yango na monene comme ça moko na bino alanda. Voici les titres. Le Rwanda pourrait à nouveau rompre ses relations diplomatiques avec la France. Le président Kagame en a fait la menace ce lundi lors de la rentrée judiciaire. En cause, la réouverture en France d'une enquête qui pourrait impliquer le président lui-même dans l'assassinat de l'ancien chef de l'État, Juvénal Habyarimana. Première apparition de Blaise Compaoré depuis sa chute en 2014 en exil à Abidjan. L'ancien président burkinabé a rencontré Henri Konan Bédié, une rencontre sous les feux des projecteurs mais sans aucune déclaration et qui fait pourtant déjà beaucoup de bruit. Il pourrait être un atout majeur pour développer le tourisme en RDC, comme c'est le cas au Rwanda voisin. Le gorille des plaines est en danger d'extinction. Notre correspondant s'est rendu dans le parc national de Kaouzi-Biega, où 200 rangers les protègent du braconnage et des pisteurs les suivent quotidiennement. Un nouveau chapitre dans les relations houleuses entre la France et le Rwanda. Le président Paul Kagame a de nouveau pointé du doigt le rôle de la France pendant le génocide de 1994. Il a menacé de rompre ses relations diplomatiques avec Paris. En cause, la réouverture vendredi par la justice française d'une enquête qui pourrait le déstabiliser. En réponse, le chef de l'État a profité de la rentrée judiciaire à Kigali pour prononcer un discours enflammé contre Paris. Nicolas Germain. Paul Kagame n'a guère apprécié la décision des juges français. Ils veulent rouvrir l'enquête sur l'attentat contre l'avion de l'ancien président Habyarimana, l'attentat qui a déclenché le génocide de 1994.
Les juges français demandent l'audition d'un ancien proche de Paul Kagame, Faustin Nyamwasa, qui le met en cause. Il est lui-même visé par la justice française. Je dis que c'est la France qui devrait être sur le banc des accusés, qui devrait être jugée. Pas des gens au Rwanda, pas des Rwandais. Paul Kagame a par le passé accusé l'armée française d'avoir été impliquée dans le génocide. Paris soutenait à l'époque le régime d'Abiyarimana. Une première enquête du juge Bruguière mettait en cause des proches de Paul Kagame. Elle avait entraîné la rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali entre 2006 et 2009. Lundi, Paul Kagame a évoqué une possible nouvelle rupture. Pourtant, ces dernières années, les relations entre les deux pays allaient un peu mieux. Une deuxième enquête des juges français Trévidic et Pou semblait dédouaner les alliés de Kagame. Elle citait comme zone de tir de missiles la plus probable un camp tenu par la garde présidentielle d'Abiyarimana. Et la justice française a organisé ces 2 dernières années 2 procès de génocidaires qui s'étaient réfugiés sur son territoire. Mais la demande d'audition de Faustin Nyamwasa vient mettre un terme à ce réchauffement passager. Il était chef des renseignements militaires de la rébellion à l'époque de l'attentat. Réfugié en Afrique du Sud, il a fait l'objet d'au moins 2 tentatives d'assassinat qu'il impute à Kigali. Et les relations sont plus que tendues entre l'Éthiopie et l'Égypte, 2 poids lourds du continent, après avoir décrété hier l'état d'urgence en région Oromo, en proie à une vague de contestation fortement réprimée depuis plus d'1 an. Addis Abeba accuse ce lundi des ennemis extérieurs, érythréens, mais surtout égyptiens, d'être derrière le Front de libération Oromo. Écoutez. Le groupe terroriste OLF a reçu toutes sortes de soutien de la part de l'Égypte. Ses dirigeants étaient par le passé à Asmara en Érythrée, maintenant ils sont au Caire. Une accusation du ministre particulièrement grave contre l'Égypte, comme nous l'explique Karine Lebourg depuis Addis Abeba. L'Éthiopie et l'Égypte avaient déjà des relations tendues, mais le fait qu'Addis Abeba accuse directement le Caire de soutenir des violences en région Oromo marque une escalade très nette entre les 2 pays. Le Premier ministre Mariam Desalegn a répété ces accusations devant le Parlement éthiopien. Des institutions égyptiennes, a-t-il dit, tentent d'empêcher la construction du barrage éthiopien sur le Nil. L'Éthiopie a déclaré l'état d'urgence pour une période de 6 mois et dit faire face à une situation extraordinaire. La semaine dernière, les violences ont atteint la banlieue d'Addis Abeba et ont touché des compagnies étrangères, des hôtels touristiques. Cela a, semble-t-il, été la ligne rouge pour les autorités éthiopiennes qui ont décidé d'employer tous les moyens nécessaires pour écraser cette contestation et ne semblent pas prêtes à admettre que ce mouvement de contestation est aussi le fruit d'un profond mécontentement dans une partie de la population Oromo et Amhara contre ce gouvernement au pouvoir depuis 25 ans en Éthiopie. Voilà, mes chers amis, tolobelaki binonini ke confusion et que côté la bango, bakobeta na masasi, bango na bango. Qui, voilà le pays, automatiquement cité, Kagame était en conflit, en connivence avec Emmanuel Macron pour faire quoi? Pour tuer les Congos, massacrer les Congolais, voler les Congos, confuser côté de bango, tata Nzambi en Pungu, na bisengino ke bandeko. Faut croire dans la puissance divine. Oyo Nzamba, lobele ki baba lobi, à tous ces gens, oyo, akobanda, kotelemela, bana oya, ngaba pe na Congo. Conflit et kozonga na kata mboka na ye. Otangi ba kombo bomoni, élément de tel bino, boki ba kombo pays wana. Et ce sont des pays qui se complotent pour la conduire le Congo. Ils sont nombreux. Et en ce moment où je vous dis, confusion côté les bango na bango. Et bébé les bango, baza koye bate, babeni ko sakizane. Oyo yozandoki. Oyo yozandoki. Eh yo mto bakte no ngoma. Eh yo mto bébé les bango bandeko. C'est le début du commencement. C'est le début du commencement. Et c'est à vous, Bena Congo. Continuez à prier. Continuez à croire à la vraie Nzambi. Le vrai Nzambi. Oyo tata Nzambi a pour Nzapa Nzakomba. Kwete ateba mokao. Ndimela mvulu je tokolo mvulu zikimbangu. Kwa bado ndima tela katisa la ventile. Onyo se tolba ki yango salamate. Et là nous avons fait. Voilà. La libération est entre vos mains. La libération du Congo, bien sûr, est entre nos mains. Et il est temps que chacun de nous se rende compte de tout ce que tu le bino, que Eben Kosama, oh, quand tu que tu as kocha, mangungu, tu as kobana biso,
ah papa, ah maman, et kozala passe pour na yo, pour être ozali koyebate, nini ezali koleka nakati, yamabele, yekolo Congo, oye bankoko batike la biso, yo mokozala nakati ya kidiba. Komba le bako ozala kati ya kidiba, mais batu misusu na libanda, bayebi deja ke, ezali ya kobeba, kuna na mabele kolo Congo, opesi mbwa abona ya lui. Ngai na kokota te. Et voilà, c'est pour ça que yobe na Congo telema yomoko oluka oyeba nzela nini okokende po ete osauver mabele ya bankoko na yo. Voilà mes chers amis, balançons le Congo, tokeina nous quand l'ONU, quand est-ce que l'ONU va se rendre compte? Ya makambo yo nyonso yazali ko ça parce que Emmanuel Macron qui était à la tête et les Américains, la famille Clinton s'organisa bayana computer makasi bakoma na ngona kati Congo. Nani ayeba kite ke loko bango basalaki et ko tourner en défaveur na bango et ko zonga contre bango bakanise ke biso tozala biso ba puissante mais biso to bana ko tala bango et sikoyo e bani ko bebela bango bon bande ko bolanda conscience oyo biso no sali ko sala boyo kandenge nini ba africain mususu bazali ko raisonner par rapport ya oyo ezali ko koleka na mabele ya kachopa toto beleli Afrika. Donc moko na biso ala lui a fait savoir et hier il a dit explicitement après le sommet de l'OTAN qu'il faut que les voix qui suscitent, portent, divulguent ce qu'il appelle le sentiment anti-français dans les pays francophones d'Afrique se taisent. Le président français demande à nos chefs d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Monsieur le président Macron, il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Ce que vous appelez sentiment anti-français, d'ailleurs, comment vous allez présenter ça? Je suis en train de parler en français là. J'ai rien contre le français en tant que langue. Je parle pas en sénoufou ou en djoula ou en sérère ou en wolof ou je ne sais pas, Soninké, Bambara ou quoi d'autre. Je parle en français. Je n'ai rien contre le français. J'écris, je m'exprime, je travaille en français. Je n'ai rien contre les Français. Nous n'avons ici en Afrique francophone rien contre les Français. Ils sont nombreux, ils ont des entreprises, ils créent des emplois pour nous, ils payent des impôts. Nous sommes nombreux à travailler avec eux, à travailler pour eux. Ils travaillent souvent pour nous. Nous sommes des amis, nous nous marions, nous vivons ensemble ici comme en France sans aucune animosité. Donc, c'est pas un sentiment contre les Français ou contre le français. Ce que vous appelez sentiment anti-français en réalité, c'est un ras-le-bol, c'est une révolte, c'est un refus de la mainmise de l'État français sur nos autorités et par ricochet sur nos économies, sur nos peuples. C'est ce que nous refusons. Voilà, Bandeko. En bref, je pense que Emmanuel Macron a bien compris le message de ces Africains aujourd'hui réveillés. Les Africains conscients. Et voilà, les Africains disent, en tout cas, cette histoire-là, nos grands-parents ont vécu cela. Nous, à notre époque, on dit niet. On dit niet. Mali, Togo, beaucoup de pays africains ils sont mis debout, dit stop, même à votre monnaie français, franc CFA. Et voilà, c'est l'éveil aujourd'hui, où ils ont sarqué, tout ce monde se met debout. Mais on ne comprend rien du tout. C'est seulement chez nous, surtout au Congo, que les gens se moquent de nous. On dit comment? Les autorités, les élites congolaises comprennent rien. Et jusqu'à présent, ils sont toujours là, comme des moutons. Quand quelqu'un dit, si, admettons, on les appelle, surtout votre matamasquin, Félix Tshilombo, on ne l'appelle pas puis le passé. Oui, chef, oui. Et voilà, les autres Africains se sont mis debout pour dire que non, c'est du passé. Nous n'allons plus continuer à vivre cela. Il faut arrêter. Il faut arrêter votre mentalité d'être dominant, d'être toujours
de dominer sur nous autres. Il faut que ça s'arrête. Et voilà, bravo, bravo à tous ces Africains aujourd'hui conscients de la situation qui se sont mis debout pour dire que ça ne va plus continuer. Il faut mettre fin à cette histoire de malheur aux autres Africains comme chez nous au Congo qui comprennent rien. Et baza kozela kaka que toujours Mundele a bête fumo, Mundele a ya pour imposer le système oyo ye atika ki bandaka. Voilà mes chers amis, allons pas par pas, les camps Kabamba en Ouganda continuent à fabriquer, à former, à manipuler les adeptes, les faux adeptes. Quels sont ces camps? On vous dit, on répète chaque fois, ces camps, les camps des réfugiés, qui est surveillé, contrôlé par le Haut Commissariat des réfugiés. Et on comprend rien du tout. Les Hauts Commissariats des réfugiés, dans ces mêmes camps Kabamba, comme on les appelle, et dans ces camps-là, il faut les entraînements pour les adeptes. Et voilà, ça continue. Un ami qui vient de me dire, oui papa, ça continue. D'ailleurs, maintenant, pour votre information, ils recrutent maintenant même les mineurs. Le Haut Commissariat des réfugiés à la tête de cette histoire pour fabriquer, former, recruter les ADF, les préparer, destination les Congo, aller nuire les Congolais. Et tout cela, l'ONU est au courant ou pas? Bien sûr. L'ONU est au courant de tout cela. Et voilà, vous êtes informés que l'ONU est au courant, l'ONU fait tout. Et voilà, ils envoient en RDC Congo, aller créer les désordres. Et ils sont premiers à nous dire, nous voulons la paix. Cherchons la paix. Et voilà les prêtres qui sont aussi ensemble là-dedans, nous voulons la paix. Mais cherchez à savoir, la paix viendra avec les ADF ou avec la MONUSCO. Non. Arrêtez mes chers amis, je pense qu'il est temps que chacun de nous doit se mettre debout pour dire qu'on a compris le système, il faut mettre fin à ce système Oyo et ça dit que aujourd'hui les Congolais plairent. Voilà mes chers amis, Toko Kende, Nakolak Sabino, image pour comprendre comment, parce que vous avez droit à l'information et ces informations-là, Bozana doit nous, il faut Tolak Sabino, Oyo et ça dit Koleka, Namabele Koroke. Voilà, bandeko, sokola sabino image moko, image obo la nango ezali na Tanzania. Lakini jambo kubwa, ana historia ya uhalifu. Tangu alipofukuzwa kule na kuja humu katika ranchi ya Misenyi kwa kujipenyeza mwaka 2018 mwanzoni, amekuwa na matukio ya uvunjifu wa amani mengi. Miongoni mwake ni kwamba anatuhuma za kufanya ujangili na kuuza meno ya tembo kutoka katika hifadhi zetu za Burigi Chato na kuyapeleka Uganda. Kesi hiyo wanaishughulikia task force ya maliasili. Lakini tangu amekuja huku anachukua ng'ombe za Waganda na Wanyarwanda ambazo tumezifukuza zilizokuwa zinafanya hapa ni shamba la bibi, na anazipiga chapa yake ambayo hiyo chapa tunafanya uchunguzi ameipataje. Kwa hiyo anachofanya anarudisha tena mtandao wa wahamiaji haramu ndani ya nchi ya Tanzania na ranchi ya Misri. Lakini pamoja na hivyo, huyu bwana ana mtandao mkubwa sana ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo amekuwa anatishia viongozi wetu wa ngazi za chini na hata wilaya kwa kujivunia mitandao. Lakini zaidi ya hapo, tangu amefika ana vijana wake ambao voilà bandeko bana somi ekolo Congo na kotala ba image to la Sabino to kopesa bino détail nango nini boza komona wana. Les Rwandais que vous allez voir là de temps en temps, c'est un Tutsi Rwandais. C'est Tutsi Rwandais infiltré dans Katia, Tanzanie. Ces gens que vous voyez là avec ma troupeau et ma bétail na bango, photobenga ma vache ma Rwandais, qu'est-ce qui s'est passé na Kati, oyo soldats tanzaniens, oyo azali ko expliquer. Voilà mes chers amis, je vais vous expliquer la réalité et là on est les akoleka na kati ya Tanzanie. Na kati ya Tanzanie, njokate ba Tutsi Rwandais ba kota na kati ya Tanzanie, ba mona bango ba s'installer na ba village moko boye. Bana ba troupeau ya ba vache, ngombe bomuni wana.
Alors, Tanzanie bango ba koromboka, ba mona kana ba bétail na bango, bangombe ba limwaka. Bangombe ba do limwa, ba be oh. Mais ngombe se limwa, et limwa comment? Mais pas ba voisin, ba mona ngombe c'est ngombe na ngai. Vache, ils ont ngai. Et les Rwandais disent non, ce n'est pas à vous. Moi, ce sont mes vaches à moi. Mes vaches à moi, votre chèvre, votre vache à qui n'est oh, oh, ça dit ngai, oh, oh, non, regarde. Omoni logo moko caché mova beti na lokolo ya vache. Alors mes vaches à moi baza bango tout na ba caché sec oyo ya J ce que JS ce que je nengo moni. Oh, ya le même comment. Caché ngo ozure ka ngwa ba vache ce que ngo ye ba solo il faut dans la table na biloko na toya yo caché oyo na lokolo ndengeni. Rwandais tuti obwenge abeliko pata monoko tout ça mais non abeliko kosa ba bengi pe ba soda wana ba yeba lobi non balende outa wapi bokota ndenge nini voilà l'homme en question a passé aux abeilles alobi non mes chers amis tous dans réseau na biso ba rwandais to kota déjà awa. Regarde tout ça, après quelques temps, le tout le monde va vache belé, tout le monde te trier, oyo, to yibi et parabino, to tindi bango na Rwanda. Et je ne sais pas ces gens. Comment ces gens-là vont créer l'insécurité partout? Voilà l'Afrique aujourd'hui. Et comme il y a un problème, c'est-à-dire que bah, Rwandais, c'est tout Rwandais. Ce ne sont pas des gens à vivre avec eux. Voilà des sortes de côté de Tanzanie, Tanzanie va lander les documents au kota Kambalandi, ah kota Kazaki na Uganda, va créer des ordres, va bengana ki bango na Uganda, va yaki na Tanzanie, va bengana ki bango le peuple. Mais réseau na bango mobimba, o eza ko salake, ba zwaka ba ngombe, ya ba Tanzanie va yibaka. Alors l'homme en question bomoni wana ba laksi wana a été expulsé na kati ya Tanzanie. Expulsé na batiki ba botoli bango bangombe nyonso balandeli bango réseau na bango nyonso baza ba village belé bakota musala basala kango wana ba récupérer ba vache nyonso oyo na oyo ba yaki na ngo amuke ba botoli bango ale tchou ba expulser bango na wapi na mboka na bango pa Paul Kagame comme Paul Kagame c'était un voleur. Allez vivre là-bas avec ton ami, avec votre président, le voleur cambrioleur. Ah voilà, pas bengani bango, pas keiwapi, pas zongi, na maboko pamba, na ndenge bayaki, na ngo na katia, mboka, Tanzanie. Voilà mes chers amis, balansomi ekolo Congo, tokeiwapi, tokei na mboka na biso, oyo to zongi na mabela bankoko na biso, kotala mai mazali koleka na katia, este, bon, sorry. Na katia Beni, na katia Butembo, na katia bamboka na biso kuna mitumba ezali koningana buturamo. Bandeko, John Numbi, tobisaki bino ke John Numbi ataki makolo na ye na wapi na katia Beni. John Numbi aprometaki akende ko silisa ba ADF nalu. Bien au contraire, John Numbi nzokate. Les gens qui sont à Kinshasa, suivez-moi mes chers amis, c'est très important de savoir ce qui se passe dans Katiapé. Voilà, John Numbi était là-bas, a promis qu'il y avait le Kangaba Adef Nalou, à Silisabango. Non, ce n'est pas le cas. John Numbi, depuis qu'il est là, John Numbi Nzokate, a banni kokote lande, ma population, na Katiaba village, Oyo, et ça n'a pas beaucoup l'armée nationale du peuple. Babani ko tala na village tel bo éloigné bande ko na biso ba la force nationale du peuple Congo bazali ko occuper ba sécuriser ba ville ko la ba peine ba donc il kuna ba village isolé oyo ba soldats du peuple bazali te John Numbi avec kota kuna na kati pour massacrer ma population. Voilà bande ko l'armée nationale du peuple Congo ba bengi pour nous dire que mais on comprend rien du tout. Voilà les gens comme des criminels comme John Numbi. Aye wana akei na wapi na mboka Oisha. Na mboka Oisha, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Na mboka Oisha, John Numbi n'a pas tenu à akei ba bomi 3 personnes na Oisha et 4 blessés, donc 7 blessés graves. Basali lelo na 4 hôpital, 3 personnes à Bomba. Nani, ba soda Oyo, John Numbi ayaki na bango.
obia ke de bunda na front na ba armée nationale du peuple congolais bazo zeraye John Numbi abenu que ne bomaka ba population. Voilà ce qui se passe. Et dans le village Bouaka, toujours John Numbi na kata village Bouaka a préparé à quelque venger contre les populations. On se pose la question, mais est-ce que John Numbi a une formation militaire? Tout ce qui est bino ba parlementaire au baron d'Abisso na kata Kinshasa interpeller John Numbi. Pose-lui la question. Bon poser par une question à ministre de la Défense. Est-ce que Bakei pour ma bombe la population tout Bakei ko bunda avec les adeptes. Ba adeptes ba bunda. Ba bomi adepte, ba kanga adepte, ba kongo boma ba population. Voilà na katia Bouaka ba to ndeko lobby ba to na biso ba lobby que non John Numbi a préparé à Kitakuna pour que de massacrer la population oyo bazali na mboka Bouaka na ndenge ba massacrer na mboka Oisha. Voilà tokei wapi tokei l'actualité na biso mususu to lobela ki bino depuis to pesa ki bino ba titre depuis moi na kanisi bozali komona yango na wapi eleki na mboka Lulimba. Na kati ya mboka Lulimba bandeko eleki ya so. Na kati ya mboka Lulimba histoire ezali. L'histoire ya Lulimba ezali. Mes chers amis, bana somme ekolo Congo, suivez attentivement comme ça vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé na mboka Lulimba. Na mboka Lulimba bandeko ebele boyoka kike mikolo eleki chef coutumier moko atelemaki alobaki ke bino batuti oyo bozali na plateau na haut plateau bozoloba ke bangombe na biso babumi bozozo bangombe na biso qui parmi vous alongwaki na Rwanda ayaki na ngombe toyebi ke bangombe wana lero boyaki maboko pamba monsieur Luki azwaki Rwandais moko azwa comme gardien bangombe et monsieur Luki a banigo exploité pe or na kata da plateau de Minembwe et voilà l'air tout wana azwa ko kengela bangombe ya monsieur Luki o bukolo esika wana Luki no oui monsieur wana et après ba mututi wana ndenge ndenge na Tanzanie tout azwa ka bangombe azo yiba bangombe azo pesa bandeko ne batuti azo yiba ngombe to bandeko ne batuti. Et voilà, va tout le ba commande bangombe na bango, bangombe ebele. Secret wana mutabimisa kiango, chef coutumier, il y a village Lulimba. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vérité, et c'est pas se faire en amoté. Lazarus Ruberwa, nous sommes catés, ayebi que, ba vérité wana ko bimate. Comme chef coutumier wana, ayebi ba secret wana tout, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Voilà, nous avons Lazarus Ruberwa à se comploter avec le troupe ya MONUSCO. Que nous va battre, nous récupérer, chef coutumier wana va massacrer village wana. Ah, nous avons l'armée nationale du peuple Congo était au courant, na service de renseignement na biso et comprenait que il y a un plan qui se prépare, faut pas y avoir bon village. Village Mobimba, Oya, Lulimba. Et alors, ces gens se sont mis debout, il faut pas qu'ils récupérer chef coutumier wana, Oyo, a mis cette histoire en 1958-62, na Katia, Lulimba, Azala Kapuna. Allez, on peut pas se mettre debout. Oui, il faut qu'on ait des kangaye et babomba. Alors, soldat wana, babaniko ya, troupe ya MONUSCO, na bateau tout, babaniko kede, na Lulimba pour récupérer cet homme. Voilà, pas comme Pembeli, Namboka, Nzokate, Bande Kona Biso Balela Bango Koussin. L'armée nationale du peuple Congo Koussin. Et Moni Bango Bakomi, Nakat Bazo Yapinabino Bato Yo, missionning Balobela Kibiso, basant en mission pour aller exécuter les chefs coutumiers Yaloulimba. Et voilà, Bande Kolobi, bon, Toko Tchabango Pena Nakatia, Libu. Baskuna bandeko bakangi à gauche à droite, encercler bango, bandeko s'il vous plaît, il faut répondre à l'appel pour permettre une minute. Allons ndeko.
Oui, Boni Kuna, ça va. Ok, bon, je suis en direct là. La situation est à ce moment-là. Ils ont bête à Wap, beaucoup de faits ont bête dans le village de. Nous en direct. Na usha wana o abomaki batu 3 ils ont continué toujours ba comme soana et bon bino boké quoi si c'était ah bo dépêcher élément OK ah mais bon il fallait vous sécuriser bon depuis longtemps OK na lingi na yo qui sa voix na yo na bakute il fallait pour na en direct na lingi te voix no ba yoka mais na ben na pesa mo jana information ndenge leka ki na moi ndenge leka ki na 3 personnes 7 autres wana ba blessé ko na hôpital ba situation na bango dans sango na bango santé za ndenge ni ya bateau il y a 7 personnes wa moi centre Mouké. Ok, merci papa. Merci papa. Donc voilà. Tous en a besoin que moi-même, que moi, Lili, tout le monde, et l'équipe qu'on a tous en direct. Voilà. Donc tous bien après information. Merci. Ok, c'est gentil. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Bandeko, nous sommes à pression beauté. Bandobi, courage. Yebisa bandeko, tous en abino et lungu. Matondo ingeta. Voilà, bandeko, excusez, mais fallait quand même qu'on réponde parce que bango na tika bango te pour la cabine mouillé. Il faut qu'on réponde bango. Et voilà ce qui s'est passé. Bandeko na biso, tie bango na kacheto, à gauche à droite à l'obi. Voilà. Pour nous alobaki conteneur et zananu yako fongoma et tondi nanote. Affrontement et bandaki avec bateau basraki wana tous ba monisco basraki na bango njokate bande ko biso alobi ke ba monisco ba pesa ba teni na bango na ba tuti ba pesa ba teni na ba tunyoso ba kendaki sikolo kola ke ba casque bleu bande ko alobi non. Il y a quelque temps, vous avez menti cette histoire. Quand vous êtes en tenue comme ça, on vous laisse. Et après, on a des dégâts. Vous êtes des complices. Affrontement est bandit. Plus de 500 oyo bazi lumbe na bango. Na mboka Lulimba. Na mboka Lulimba, affrontement salami, ba vi batouana, ba casque bleu. Et ba keyi. Et ba kene ba longola teni boy ba mona misusu na ba carte. Ya passeport rwandais. Ba passeport rwandais pays ba tchadien pays ba nani ko. Mais c'est quoi cette histoire? Ba moni pena que non, ils avaient raison, il y a quoi attaquer bango pour être ba préparer qui mission na bango. Voilà. Ba sali musam na bango comme il faut. Bitumba et les kaki affrontement ezalaki pendant 4 heures de temps. OK. Mawa. Bango nyonso bakeina. Pas simple, plus de 500, je vous assure. Mingi, Bazalaki, là, et les blancs et les noirs, Oye Bazalaki na Katia, casque bleu. Et beaucoup, c'était de tout là-dedans. Baï, que Mingi, Bazalaki, Wanana Bangomino, tous en tenue de casque bleu. Et voilà, Ekei, Bakei, pas simple. Et voilà l'herbe tombée, Zali Koleka, Bande Kobo Yokelo Konine Lekaki. L'herbe tombée, Zakoleka, Bamoni, un monsieur, il y a casque bleu, un blanc, monsieur. C'est un français ou c'est blanc. Aïe, abimi liboso bani koya, alobi, ngai nazo bundana bino bokoye, a lancé alerte. Bazako beta masasi zo dévié. Bazako beta masasi zo ya. Ce que comme il permet naïe masasi patane. Mondele, il y a casque bleu.
Hollande. Bazobeta masasi, et j'ai aucun mupandami. Oh, ni tout le monde. Heureusement, un bon technicien était là. Alors, non. Stop, reculer. Tu prends la banane, il y a ok, n'a la qui ça y est. À la qui c'est démonstration. Dans le web, c'est ma solo, à la qui démonstration, pouf, l'homme a mis la simanaye, a simbe kana kingo. A bete massa c'était à cette démonstration wana bande ko moyen de pesa bino secret ba code secret exact a bimi na simanaye l'air sali clic a quoi ipo batika ke di boso e batike di boso ba moni pena que non moto yo bazakoya l'air ka cette démonstration tic a quoi buf bango nyonso ba monisco babani ko sala ba pakata wapi et voilà baswaki lumbe na bango basyo lumbe na bango plus de 500 nenge ba pesa information ba kei aller simple et voilà bandeko ce qui s'est passé na katia mboka lulimba na katia mabele ko Congo voilà tango toza koloba et voilà nous allons nous poser des questions. Tout ce que nous sommes en train d'écouter, je pense que si on devait nous compte depuis Makambo et Banda, il y a eu beaucoup sont partis à l'essai. Mais Bazon le Bélango, rien nulle part. Et là, nous allons nous poser la question. Papa Sayala, c'est pas toi qui parles, mais pose la question aux gens de l'ONU. Quand ces gens-là, les parents de ces gens, les femmes de ces gens-là, vont se rendre compte que leurs maris sont partis au Congo, ils ne vont plus revenir. Comment est-ce que l'ONU ou la MONUSCO va justifier auprès de ses parents ou auprès de ses femmes? Voilà toutes les questions à vous autres. Moi, j'ai mon fils. Moi, j'ai mon mari. Moi, j'ai mon frère qui travaille à l'ONU, qui est soldat de l'ONU, qui était en mission, qui est parti en mission au Congo. C'est maintenant qu'il faut commencer à se poser la question. Mon frère, écris-moi s'il te plaît. Mon frère, tu es où? Parce que beaucoup parmi eux ne sont plus. Ils sont déjà dans les passés simples. Donc, à vous autres, les autres Africains, parce qu'il y a beaucoup d'Africains noirs qui sont là-dedans dans cette histoire, qui sont partis dans les passés simples. Voilà, on demande aux gens, n'allez pas au Congo, mais ils continuent à partir. Donc, ça veut dire que les Congolais ont dit, ne venez pas chez nous, mais ils vont toujours. Voilà, à vous Français, vos frères sont partis là-bas. Il est temps de chercher. Est-ce que mon frère est dans l'armée? Il est dans la régionnaire de France. Est-ce qu'il n'est pas choisi? Il n'est pas parti en mission. S'il est parti, trop tard. S'il n'est pas encore parti, Dieu lui de ne pas partir. De ne pas obéir aux hommes. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, l'herbe tombée, boundi, batikala qui n'a un Tanzanien. Un Tanzanien, moko ya suka chema bobolikolo, akagi miso, alobi, mon Dieu, abelikolo bana Swahili. Bobo mangaite, natiki ba, mwasi na bane pele, bobo mangate. Alors, bandeko na biso, mo konti alobi ke, ne tirez pas, laisse-lui. Fais-lui venir. Bah, juillet. Dis-nous, tu viens d'où? Oui, moi je suis Tanzanien. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oh, c'est l'ordre militaire. Quel ordre militaire? Qui t'a donné cet ordre militaire? Donc, l'ordre m'a donné, tu dois respecter cela. Parce que c'est m'a donné, et comme toi, tu sais que c'est l'ordre militaire. Oh, mais tu as collé là-bas, bon, ce n'est pas nous, parce qu'on a lancé le message à plusieurs fois. On a demandé à tout le monde, on a donné l'ultimatum. Ne venez pas, n'allez pas au Congo, ne venez pas chez nous. Si vous entrez, c'est la lettre simple, c'est le clapet anti-retour. Vous entrez, vous n'allez plus sortir.
Qui n'a pas écouté? On a lancé le message parce qu'on vous a promis l'argent et voilà, vous allez payer. Ton sang, c'est entre tes mains. Oh non! Oui, ton sang, c'est entre tes mains. Lumbe, lumbe, et juillet. Voilà, Passi, Namawa. Et alors, qu'est-ce qui se passe au front? Qu'est-ce qui se passe au front, Bandeko? Les soldats Tutsi, Oyo Kagame s'est engagé d'aller au front, au combat avec ces soldats. Ils sont pris là. Et maintenant, ils vont chercher les mercenaires à gauche à droite, comme ils ont pris avec Félix Chilombo, des mercenaires, des terroristes. Ils sont là. Et ces gens-là, comment ils vont au combat? Attendez, je vais vous expliquer, parce qu'il va pas de détails. Ils vont là-bas chercher là où se trouvent les matchs. Tous un problème na Skype benga na ligne normale na Skype ça ne passe pas là na nini apparaît tout ça là s'il te plaît. Voilà et comme wana bandeko wana njokate bazoya avec map na maboko troupeau ya basoda ezakoya na map na maboko na sako do avec tout ba armement biloko tout na map maboko. Abi bon ils nous ont dit à 8 kilomètres, nous allons voir telle route, prenons là-bas. Quand ils font ça, quand ils regardent les maps, nos amis les invisibles, invisibles, là c'est con. Bande de cons, regarde. Na katikata Zamba, na katikata Bruce, avec map. Oui. Non, il fallait prendre là. Oui, non, il fallait, oui. Bon, vous partez comme ça, nous allons prendre là, après nous allons faire ça, d'accord? C'est à 8 km, à 30 km, n'est-ce pas? Oui. Bande qu'on a vu sur la bango. Ok. Ma pousse, belé. Jour. Va récupérer bango, lumbe, ozako yoka, et de ça, la bango ndegewana. Ils connaissent pas les chemins. Ils connaissent pas les... Parce que wana côté wana, ils allaient Vietnam D. Même si c'est le Vietnam D. Dites à vos amis, c'est plus que Vietnam. Là, même bombardement, même ils sont pratiquement impossible. Ata radar, ata laser, c'est impossible. Oh, drone laser est impossible. Et voilà, bazo joua bango combat l'amitié, combat soso, combat mpoko, tchiki. Ouah, tchiki. Oh. Voilà ce qui se passe là-bas. Bandeko, bon comprendre nango, oyo, akena série militaire, à comprendre nango que, na tango yebi région bien té, na tango yebi milieu bien té, faut pas s'enzader. Parce que, eko zalela yo, benda bika poete, oko yebate, ennemi, à se positionner, wapo ennemi a yebi zone na ye bien. Ennemi a yebi terrain na ye bien. Bazo sila, mes chers amis, ils ont passé, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils étaient là, calmes. Qui est allé les provoquer? Ce sont les autres. On va provoquer Bango, na boka na Bango. Voilà maintenant comment on a sommé Congo, Tokoyat, na Rombango, poete, Toksa, Papa Foro, Zela, Papa Foro, Bela ma pemene tandona yo, Belela, Benga déjà, dossier ya, Alexis Tambo Mwamba, Balobi, Batikango Nanu, en suspens, et Keite, Ponate, Alexis Tambo Mwamba, Boyebi, c'est un criminel. C'était Oyo, Tozako Benga, Oyo a blanchi beaucoup d'argent dans la catégorie Congo, à Ibi, à Story, à immeuble, à Sobendaku, Balobi, avocat Naya, Lobi, que non, beaucoup sabi ça y était, parce que Aza résident en Belgique, lié à Alexis Tambo Mwamba, avant d'Agana Congo, et Azali, deuxième personnalité en beau. Oh! Et le monsieur avocat en question ne sait pas, il défend un voleur. Qui défend quelqu'un, Alexis Tambo Mwamba, c'est un criminel voleur. Alexis Tambo Mwamba, voici parti civile, et le but maintenant. Alexis Tambo Mwamba a des maisons ici en Belgique. Alexis Tambo Mwamba a des voitures ici, ses enfants sont ici. Et bon, le bâtiment Sambou, c'est un dérivé. Quelle justice dans le monde, au Sambou, Alexis Tambo Mwamba, tant que Bayebike, Azali criminel, ou Sali,
baku ebele na kati ya mabele yekolo Congo. Voilà les dossiers d'Alexis Mwamba na niveau nini ekomeli. Voilà topesa na papa mafolo apesa biso oyo ayelaki biso na mokolo lelo. Papa mafolo lo sako epai na yo. Papa mafolo lo sako epai na yo. Losako papa Sayala, losako mama Congo, losako bandeko nyonso bazali, losako na bino nyonso ba mama Congo bandeko nyonso. Na jongisi nkembo na epongo nzakomba, na pesi matondo na mvolusi kimbango mama Kimpa Vita na bakoko nyonso bazo kubati la biso na ngonga oyo ya pasi oyo. Na pesi matondo mingi papa Sayala. Naza na 2 point ya koloba nyonso po boye toyeba que mon discours donc occupation il faut elongwa liboso na simba point wana donc ba point ezali ya liboso basalaki conférence moko nationale pour le repositionnement plutôt de la planification familiale na Kinshasa islamic lobby ebandaki les 3 ici là qui les 5 yami bale na kolobila oyo coopération militaire soi-disant ya ba belge soki na batutsi toyebi te l'état congolais toyebi te qui dirige ça mais pona koma na point wana nalingaki nazongela makambo oyo soki bafrançais bakomi na différent na Paul Kagame ngai na kosenga na bafrançais soki vraiment baza puissance ndenge basalaka na Kadhafi basilisa Kagame sinon nyonso ezali kaka mafia ubwenge bango mibale bayebani basalisaka Kagame azwila bango eloko wana mpo bapanza Kongo sikoyo balingeli balongolaka Kagame parce que basekret ebimi Kagame mpe adévoile bango nalingi nasenga puissance ya bafrançais loyauté ba français ceux qui baza un pays soi-disant civilisé balongola Kagame ndenge basalaki na Kadhafi sinon bango mibale na la France na Kagame biso tozo ko viser bango baza na kati ya viseur na biso ya mibale olobaki soi-disant contrat ya ONU ezosila okesisaki bien soki asila soki basinaki bango basinaki yango na batucho soki na bakongole oyo badirija nano mboka te toyebi te alors si réellement ezokatana balongola biloko na bango nyonso ba ONG nyonso ezali afférent na ONU ba UNICEF ba Médecins Sans Frontières OMS PNUD Banque mondiale Fonds monétaire nyonso tout ce qui est sous l'étiquette Croix-Rouge, babima. Alors, bakokosa biso lisusu te. Bakokosa biso lisusu te, bango moko bazo komikosa. Voilà, wana tuba mwa ba point épinglé. Alors, Kagame nani Kanabe, ceux qui ba canadien, bazo sakana na biso que Kanabe ba tie en accusation. Bon mais akanga ye non. Quand on il faut ça chantage. Ah, parce qu'on veut qu'on s'abandonne à Bango. Donc, Bango, non, c'est Bazali. Nous avons visé Bango, Bazali, Papaya. Donc, je reviens sur mon sujet. Bandeko, Bamama Congo, Bandeko, nous sommes dans le sujet Oyo. Sujet Oyo, en tête, Natie, comme anecdote, Moko Balobaka, Bakomaka, nous voulons l'Afrique, nous voulons le Congo, sans les Africains, sans les Congolais. Alors, article Bibi, na Radio Okapi. Moutapomi yango a publié yango ezali monsieur Bompengo ya Radio Okapi. S'agissant conférence oyo ya ONG moko eutu kosalama na Kinshasa du 3 au 5. Alors contexte ya conférence ezoloba nini? Le taux de croissance démographique de la République démocratique du Congo est estimé à plus de 3%. Reste incompatible avec les exigences et les aspirations de l'émergence oyo
nani oyo Chilombo azoke nokoluka ka ba investisseur basala baautorail basala makambo nyonso botala émergence lokolaka namba yaka na émergence 19 ans asilisite Chilombo ake alors tala makambo ezokota wana plan ezali ndenge nini bazokoextermine biso conférence wana esami na Kinshasa sous l'entremise du ministère de la Santé. Balobinini, lors des assises, les participants ont affirmé que la planification familiale avait été et devrait être une priorité nationale en vue d'une émergence de la République démocratique du Congo en l'an 2030. C'est-à-dire, pendant qu'on fait émerger le Congo, bango bayo na truc mama basi bapota lisusu te. J'y viens. Selon les tendances démographiques actuelles, 46% de la population a moins de 15 ans. Alors, c'est une cible importante qui doit être prise en charge pour aider à prendre les décisions pour la contraception, contraception, c'est-à-dire qu'au Kanga, maintenant et dans le futur, afin de favoriser la gestion de leur ménage et leur sexualité. C'est-à-dire Macron a gérer biso, a limité maman na biso bapota lisusu te. Pour que alakisa biso ndenge biso tokendeke na bamama na biso na mbeto lokula bango bakendeke na bangulu na bambwa na bango. Là, je continue. Les participants ont affirmé qu'au cours des 5 dernières années, la République démocratique du Congo a atteint une prévalence contraceptive de 18 sur 19 que prévu. C'est-à-dire qu'on va prévoir qu'à 18 et 19%, mais va atteindre 18. En attendant, est attendu pour l'année prochaine plutôt. Nous allons continuer pour assurer ça. Les directeurs de ONG, là c'est pour vous dire que la MONUSCO, les ONG, il faut des cibles, il faut casser tout. Les directeurs de ONG internationales, na Combo JH Pigo, directeur Virgile Kikaya, na évité Combo ya Kikaya, je ne sais pas, avion ou dernier, je ne sais pas. Donc le directeur de ONG parle d'un succès pour un apport aux années antérieures, par rapport aux années antérieures, s'il vous plaît, où le taux de fécondité était élevé. Pour l'année passée, je crois que vous constatez déjà, vous les mamans, il faut qu'il y ait des musiques. Le plan. Papa Mafolo na moni ya kwei. Allô. Allô Papa Mafolo. Bon Papa Mafolo ko benga to continue actualité politique vite de l'afficher. Bande ko na kati ya Kwilu na kati na Bandundu. Accident moko circulation et Saramaki depuis hier 24 morts. Na kati 24 morts wana 5 militaires bazaki na kati na accident ya circulation oyo esalamaki to éviter soki ezali ba sacrifice oyo moto toza kobenga mbongo abani kosala partout eleki na wapi na kati na village Kitobo na kati ya Bandundu. Papa Mfolo na kanisi aussi c'est aider nous comme ça to continuer. Oui. Alors plan stratégique des alliés, donc le plan Bassaliboye, stratégique de la République démocratique du Congo, vise des objectifs principaux. 1. Augmenter la prévalence, c'est-à-dire
parce que conceptive moderne estimée à 6,5%, qui était prévu pour qui était en 2003 et au moins 18% d'ici 2020. B. S'assurer que l'accès et l'utilisation des méthodes modernes contraceptives au moins à 2,1 millions de femmes d'ici à cette même période. Le pays n'est pas dirigé. Basali nyonso ndenge bazokosala bazosala bavaccin bazopesa bakisi nyonso wana parce que nous ne sommes pas protégés par un État qui serait censé vous protéger la population. Voilà dérive de Chilombo à Yokomelabiso. Alors, sur le deuxième point, les années coopération, toujours dans le cadre, on a protocole, mais là-bas, coopération militaire belge. Écrit donc par des réunions conseil à ministre, les salamites les 6. Je présume que les 6, c'est ça qui les a les lots. Alors, écrit par Antoine Clevers, belge. Alors que, on a d'abord déjà commenté, alors que la marine belge, la marine militaire belge se trouve déjà au code atlantique de Boma, la Belgique va envoyer des soldats en RDC en 2020. Alors que déjà, des unités viennent dispenser une courte formation, mais il n'y a toujours aucun accord de signé entre les deux gouvernements, le gouvernement des deux pays. Après 2 mois de tensions diplomatiques, la coopération militaire va reprendre progressivement à partir de 2020, indique la Libre. Le général-major Philippe Bouquet fait de voyage, et Salamine a fait un voyage il y a Chilombo au président Bakiatouana, il y a 4 jours bien remplis, des rencontres en pagaille, des promesses de lendemain qui chantent le de part et d'autre. Mais aucune avancée, s'il vous plaît, sur la relance de la coopération militaire. Nalobi Makabo c'est pour accélérer chasse de Papayagnon. Et c'est la MONUSCO. Parce que MONUSCO a tout protéger tout le gouvernement. Parce que ce gouvernement est protégé par la MONUSCO et par l'église catholique. Donc, on a d'un côté bâti en Bongo, ou à cause de la Bino, omnibus. Rencontrer et rassembler plutôt et réconcilier. Alors, côté Moussoussou, MONUSCO, avons ça pour que Bango Bavanda. Mais Bango Bang, ça vous sauter. Pour Tozo Yeba et pas Tozo Kit. Voilà pourquoi on a tout accéléré. MONUSCO, n'a tenu message. Il y a Bande Bonabiso, na Katia, Bukavu, na Goma. Manifestation de Bango va sali. Toza Nango à cœur. Qui ne lâche pas. Et nous ne lâchons pas. La MONUSCO a 2 options. La première, c'est de déposer les armes et rentrer. La deuxième, c'est de se livrer. C'est-à-dire que se sacrifie. Parce que nous n'allons pas jamais accepter que souveraineté n'a plus toujours récupérer pour que nos coups rencontrent encore dans le bateau pour négocier. Ce qui est MONUSCO pour Sylvanie Naye, église et Syrie. Sur le bateau, tu vas voir que ça puisse. Nani a protégé Bango Mboka wana. Voilà ce gouvernement et na maboko ya MONUSCO et l'église. C'est ainsi, il faut tout ça la non sur MONUSCO, ndenge to télévision, papa ça ya bolembate. Mais ça je veux qu'aider parce que les réseaux sociaux sont commis par nous banque ça. Bao bazana c'est na bisu non tout ça quelque part. Faisons cette guerre frontale. C'est une guerre décidée et une guerre spirituelle.
basentir que bakofuka mabe papa Sahel alobi que entre bango babandi kose croiser déjà ekomeli bango problème parce que onu akozustifie biso de quel droit ye ayaka kovandela biso nous devons manger que kaka soki balingi vi na biso eza na maboko na bango batisi kaka bango bapesaka biso boye plutôt kaka ya bango baklasse kaka bango kolata balatisa biso kaka bafripeli oyo batinda na se il faut tosukisa makambo oyo torécupere dignité na biso tozali bato oyo nzambe directement asala bango bauti epa na biso c'est pour cela il faut pas avoir peur moto apangisa moto te ils n'ont pas c'est-à-dire en ce moment il n'y a aucune institution pour les juger moto parce qu'ils sont des idiots ces anglo-saxons pas pour le franc-maçon François en Bongo na continue là encore message là en Bongo avec François Xavier qui est évêque à Bukavu. Faites attention, faites très attention. Nous vous disons de commencer à plier vos bagages et de rentrer chez vous, là où vous êtes. Nous ne sommes ni chrétiens catholiques, ni musulmans, ni tout ce que vous voulez penser. Vous êtes venus nous tuer avec des mensonges, avec des bibles fabriquées que vous ne vous n'utilisez pas. Rentrez. Le nom de Jésus que vous avez apporté comme l'agneau. L'agneau de Dieu, c'est quoi? Papa, maman, agneau, c'est quoi l'obé, agneau, azamwana meme. Mwana meme abimisaka maseke. Maseke, ezali, signe de la bête, non? Agneau de Dieu. Ana kambiri muzoko landa. Je ne vais pas aller dans des polémiques, il y a makambo wana, mais tout l'ingité. Parce que, il y a la bisu, donc, il y a Yesu, quoi, bandi ko boma biso. Alors que les gens sont ce qui est dans la campagne, il y a bango bazo na. Donc on va Yesu gazalaka aya. Mais pour le moment, il faut chercher tout le monde. On a pas ça là. Na tunso maloba. Na kombo ya volo sekembao. Ya mama qui Matundo papa mafolo ya solo eke beaucoup parmi vous na kanisa tie numéro na biso téléphone ba ligne na biso ezali ya kufungoma o nous salingo intervenir voilà to pesi 2 minutes à chacun pour aller ko benga a benga avant que to silisa émission tozana 10 minutes 10-15 minutes et tika na biso pour être avant to kanga émission na biso. Voilà mes chers amis to quoi tirer attention à tout le monde. Bandeko on a biso surtout biso ba pena Congo. To pensera te le loko moko ba le baka à long terme. À long terme to yebi à côté. Nous on voit que le présent à court terme. Ce comme si motolobi oyebi na préparé plan moko mais to olia yango dans 15 ans. Eh ngala kozala ngate akobo. Ce comme c'est que te bazo sala plan moko bako bonga bino dans 15 ans. Eh ngako na 15 ans oza mosika ndoka telele komona boko na 15 ans osibir. Ba bosa nekeke elekaki na génération na biso na tango zo préparer plan na bango toza koyoka. Et bato to bengaka otobaka nous sommes des intellectuels. Ils sont là et ça ne les concerne pas. Ils sont concernés par côté quand les autres prononcent des mots comme ça que non il faut population ya ba congolais et vous diminuer tout ça ba virus par ça pour limiter pour stériliser bandeko les intellectuels ba médecins banani pas au mona ils ont rien parce que et à long terme et pas na bango parce que on était habité que lobby na lobby ye banana ye bakozala pini na makambo wana voilà bandeko bana somi Congo ça fait vraiment très mal ya komona que toza koloba mais bandeko baza ko yoka te baza comprendre. Allô? Oui, allô? Oui, le sako papa. Oui, bonsoir. Mbote. Le sako. Nalingi na loba nanu eloko nalingi na loba na mpona makambo nalingai na loba lobi nazopesa na mwa parenthèse nazopesa makambo lobaki lobi ya babomi eloko wana vie tolekisa ngo na mbongo te oyo monisco soki oni abandi kotika babomi na bamboka na babeli bandeko na biso oyo bazali kuna bazala souple oni oyo bamboka nyonso akendaka oyo soki azali lelo soki bozola na balibi na baira partout abomi bandalista yango bazali bango moko baoni ntango bamoni bate bango pression maintenant bazali kotika baboni mpo babangisa population
Mais la population na biso bisika bazali normalement niveau bakomi ifumu na babanda kokwila pe oni na kati bavile wana babanda koboma bango pe na babombi artisanal na mbona biso bazosala te bayebi te na bakote bandeko na biso bazali batiela bango biloko wana bato na ifu babanda kosaute pe partout même bao bozobenga soki fardex soki nitu ifu babanda kosaute wana mpona lobi po lobi na kobai koloba ngo me na makambo bozolo koloba pe lelo kaka ndenge yango wana mpe ezali lobi bandeko na biso ntango bazali ya kotelema ndenge olobi ke babele president bakomi kuna na bafrançais ezali mpe vrai bakomi me bandeko na biso problème ezali ke bato tozonga susu nsima te toencourage bandeko na biso namonaki bandeko ya kivu na Bruxelles bazalaki epa bien soki bandeko wana bazali ya koyeba na ndenge bazali pe il faut quand même bato okutana bango bayeba qu'est-ce qu'on peut faire parce que bango bazali pebe ya kuna bazali kozwa message ya kuna na bandeko mpenza bazali oyo balobake balambi lelo balie te donc tomeka kosala likambo wana ke tosupporte bitumba na biso oyo toyebi biso moko niveau obomi donc bandeko bato bazonga susima te bakuta bitumba tokende na bitumba bato batelema na mboka monisco batikela ye susu vide te surtout monisco batikela ye vide te parce que ndenge babandi bongo soki babandi kokotisa bakobanga bato ntango tozoleka wa toboya bakombo oyo bayeli biso soki terroriste soki te bazalaka te bazali te bato wana ezali ye monisco kaka ndenge bozali koyoka ndenge mpe lelo toyebi biso nyonso donc soki tozoloba tokobenga nyama na nyama na kombo na ye monisco ayaki mpona kosala mosala oyo azosala lelo mpe soki batindi baramport wana kaka na mosala na bango donc bato oyo babima na mboka ikwamona sho soki biso tomeki komela mwa ma ya maliki bato oyo mpe bakozongaka te donc ifu totelema vraiment maloba nazali nango yango wana bandeko mosusu matondo papa na biso ya solo te tomoni baprojecteur esali un problème dans la kanisi il y a pas de problème plus important bon na bo skizi pour le lobo landa otoza koloba lumière esali le côté au mesala boyebi ngai voilà bandeko bana sobe kolo Congo biso moko ba benako oyoka botala lumière te boyoka ngai le plus important c'est malobo toza koloba yango nde ekosala ke boyeba nini tumoto buta voilà bandeko toza ko belela oyo boye ko benga na kombo ya John Numbi abimi Rambo pona nini abimi Rambo amone ke yende muta makasi akoya ko asilisa banani ba civil obia kene na front yango tsa ko benda bandeko John Numbi azoka sonité bo interpeller John Numbi esika zali akei atene ko bunda na front atene okanga banani ba oyo banani toko benga ba faux adef nalu to akei ko buma ba population. Voilà bandeko bana somme kolo Congo John Numbi encore de nouveau akeni na mboka Matumbi vers Beni Mbao na Nord Kivu toujours akei ko boma nani ba innocence civile toyoki te ke John Numbi akei na front ko bunda akei ko bunda na fronte akei ko boma nde ba civil donc abali ko traumatiser ba civil abali ko créer psychose babeli ko bomba civil na ba village abomi 13 civil na mboka Matumbi John Numbi abomi 13 civil oyo ba innocent ba yeba ke loko moko te voilà to ko ba John Numbi c'était lâche oyo na ce moment au bien d'aller na front akene bobunda voilà il abeli ko kotela ka ba civil na ba village à mike avec un village où on est isolé, accueilli pour ma massacre la civile, et voilà, John Numbi a kosi adef na longuto aboma kibango. Il n'y a pas des adef na lu. Bandeko, on va na kacha kinchasa, toujours qu'on le met la bino, ba adef na lu, ba zalité. Oh non, so baza ko boma wana, mutaza ko boma bango ezali, Monisco na ba FARDC, o ba tindi bango pa ya Kagame. John Numbi, oko simba mutu papa oko simba mutu ozana bana ozana kati ozana soko za congolais et ozana malamu ke lobby
toyebi tokokiwa parce que moto ozokote na Kagame et c'est sans fin. Kagame suka na ekoki mais yo John Numbi toyebi te esika tokosuka na yo po bakongole tout oyo bozokota na kata likopa na Félix Tshilombo ke bazotina bino ba ordre mal donné bozokosala po bongo bandeko na bino bokosamba. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo nakanisi bandeko na biso mingi oyo bazalaki na kandeko moko aza na ligne awa papa aza na ligne. Allo oui, alors papa un instant tika to récupérer yo. Oui papa losako epa na yo. Oui, losako papa na lasi ndiko na zaite parce que la santé malamu na participer na wa le do makamba mboka ezo sa biso pasi mais ezo sa biso esengo parce que biso toza balongi biso toza batakolela te toza balongi omoni bakozonga bato batanga na Bible tango bana Israël bakendaki na nini na bakendaki kotere mboka oyo babengi mboka bakala ezalaki na bao babengaki baki mpona kodekourage bango. Alors na lobaki yango lobi sorry mama Congo zera ndeko ufue kimi basali ba procédure ya nini ya procédure criminelle pour ba démontrer que Kagame ndi azali auteur ya ba crime ozali kosala na mabele ya mboka Congo. Alors la joie qui est en partie pour nous démontrer que bango baso ko jouer rôle ya occupation. Et loko to beni MONUSCO ezali instrument monene bandeko na ngai ozoka ngai za instrument monene ya ba multinational. Tolobaki yango tolobi yango na moment oyo nasali lie na makambo ya bana Israël parce que ça na bandeko mo abengaki Josué na Caleb tant bato mosusu bazoloba non tokokoka kobunda te bato wana baza mitai baza bagéant baolonga biso bato wana mibale babaki biso tokolonga bango et c'est de cette génération là biso tozala besoin na kati ya etumba oyo toza na besoin ya bato baza positif baza déterminé oyo baza na vision oyo ezali na bankoko na biso na papa na biso Simon Kimbangu oyo alobaki tokobunda timo tokolonga. Nous n'avons pas besoin de gens au bazoya là il a biso ba négativité. C'est sûr que bitumba nous se faut boyer bakango il y a toujours le sang le prix à payer. Et ndengezana tokolonga nous sommes déterminés dans cette lutte. C'est une lutte oyo elobama oyo komama. Bandeko na ngai ba papa ba maman bandeko bilenge boye ba malamu ke. On dit toujours celui qui veut la paix prépare la guerre. Papa Sahel a le dit que c'est important de na Congo tout à la long terme. Alors il faut qu'on prépare tout le monde à long terme. À long terme, il faut sikoyo qu'on compte na vision ya ko libérer mboka de toute occupation ezala occupation régionale, occupation internationale, occupation multinationale, occupation na ba forme nyonso. Na ba forme nyonso. Na révolution tozokende nango nous allons couper la relation na bamboka nyonso parce que bamboka nyonso bavandi wana baambassade ezali na mboka Congo bango baza ba complice. Il faut boye bango baambassade ya États-Unis baambassade ya ce sont des gens qui sont là, ce sont des agents de renseignement baza ba agents ya renseignement ya service ya sécurité ya côté qui travaille là-bas le roi moto to bengi swing azalaki wana yendelaki architecte monene ya makambo tozokobika lelo oyo mpe azali wana c'est aussi un architecte, ce sont des agents à renseignement bazosala ils sont là pour l'intérêt na bango et ils sont complices na destruction mboka na biso yango ndenge tozokende na révolution oyo tokokata relation na bamboka nyonso wana nous n'avons plus besoin d'eux dans la mesure où ils sont des criminels. Ce sont des gens qui sont là-bas pour nous piller, pour nous tuer, pour détruire notre nation. Mais bah kokokate, la victoire va papa, maman, olingo, ils ont certains. Nous n'avons pas d'autres alternatives. La seule direction de la révolution populaire, la révolution militaire. Donc, quand on a des politiciens, on a la négociation, on a le seul format, c'est maintenir il faut atteindre les Mexicains.
moto nyonso ezali fapunda matondo tozokunda awa eta tozokokunda ntango tozokunda tozokenda na ye na rendez-vous moko na député moko ya monene na mboka esika tozali papa sayala yebi ayebi justement mpona mema baelema nyonso na mema wana bakende moko oyo esika tovandi papa sayala yebi eza mboka monene ya défense ya bato de l'homme mais comment bozokoautorize bozotala eloko wana eza bacrime ya humanité parce baloi elobaka awa ke soki bacrime humanité bacrime ya génocide eza komi ezala bamboka oyo ezali awa na mboka esika tozwami te le pays ici a le matondo na moni ndeko akwei kuna voilà ndeko akwei tika na toka mama Congo abelemi netando na ye po ete toyokana mama Congo nini ayeli biso na mokolo na lelo. Alors mama Congo losako epai na yo. Losako. Mama voilà. Losako. Oui mama Congo continue mama. Na biso mafolo losako na bandeko nyonso babelemi kolanda biso na poko ya lelo. Po na poko ya lelo toutaki kozwa message moko ya 30 minutes ke na Beni tremblement de terre moko euti kosalama sikoyo il y a à peu près une demi-heure et tout ça ezokorrejoindre lisusu likambo oyo tolobaki la dernière fois ezalaki projet A. Voilà. Projet A ba-occidentaux ndenge na mayele na bango ya mabe bapeki na ndenge nyonso et surtout projet A pe wana baenclenché yango dans le but na l'idée ya korendre MONUSCO indispensable na mboka na biso. Donc eza une manière oyo balingi babandisa population de façon que MONUSCO azonga bakosa ke non c'est une manière ya MONUSCO akobima te parce que il faut soutenir population dans la tremblement de terre. Donc tozosenga na bandeko na biso vraiment ba rester attentif babanga te eza ba tremblement de terre moko bazo contrôler yango ya bazo komona ke mabele soit banda kolingana na côté mosusu et je suis aussi en train de me poser la question pour na ba inondation ba mbula oyo ezobeta mikolo oyo na Kinshasa dazo se demander qu'est-ce que ça peut faire makambo ya art wana parce que est commis vraiment inquiétant. Donc il y a une demi-heure à savoir que en classe qui sous projet art na mboka na biso mabele finalaki na Beni. Bon on a jusque là aussi vraiment information nyonso te soki il y a eu des décès ou bien de morts mais tapesi biso kaka nouvelle oyo et to rejoindre yango vraiment eza dans l'unique but par rendre MONUSCO indispensable wana ezalaki message na biso ya liboso message na biso ya mibale il faut vraiment toluka kosoutenir vraiment bandeko na biso oyo d'une manière ou d'une autre bandeko na biso oyo na kotanga parce que bauti kopesa biso message moko batuti disons batuti ciblé 4 personnes wana diaspora bandeko na biso bapesaka pesango oyo kompa na bango depuis longtemps ezalaka très constant oyo batikalaka constant et puis oyo vraiment bakitaka na terrain il s'agit ya ndeko na biso Patrick Efonja papa na biso Dombo papa na biso Tino Will na papa na biso Thierry Maïs. À ma connaissance, pour la live, c'est vraiment les 4 personnes on a monaka. Combat la bango jusque-là, ils sont toujours constants. Et puis, baza bato vraiment le terrain pour la défendre intérêt à pour cannabiso. Alors, parce que ça qui dit ça, information que Nicolo Oro, tout il va décider vraiment pour attaquer des cannabiso tout, des cannabiso nyonso. Oyo basalaka basango bapesaka na sango alors bazokende d'une manière progressive bazobanda vraiment na baoyo bakitaka mpe na terrain
pe oyo bazalaka mingi na basingela biso etandeke na internet et tout. Donc basible nano groupe wana et baétudie bango minutieusement bavideo na bango basalaka. Donc encore bazoétudie bango bon nayebi te jusqu'où bakei peut-être na bavie privée na bango kopeka kozwa bainformation koyeba oyo asalaka nini avandaka wapi. Donc vraiment excusez bazwaki ntango moko vraiment mpona koétudie bango sikoyo balingi bamettre plan na bango en exécution yango tozosenga na bandeko na biso vraiment vigilance toyebi déjà que bozalaka très vigilant mais tozosenga po bakisa lisusu vigilance vraiment bosala très attention na vraiment kofunga mapamba na bato nyonso te. Et il va de même papa na biso Jaco vraiment tozosenga oyo lisusu mpe omatisa lisusu mpe vigilance parce que bato wana nayebi ke baétudiaka bavideo baétudiaka bamakambo na biso mingi. En tout cas vraiment biso nyonso vraiment il faut tomatisa vigilance, c'est très important parce que bazolinga bakanga biso monoko e bakoluka d'une manière ou d'une autre bakanga biso. Et tozoloba lisusu likambo ya Kanambe Kabila tozwaki mpe banouvelle kuna mikolo oyo vraiment azala vraiment na pression makasi parce que comme tomonaki makambo oyo ezoleka na oyo makambo ya liba ndenge bazokende na kokoince disons ndenge ametaki veto na ye mpona makambo ya liba mpona exploitation ya miba par le Canadien. Canadien balingi donc batia vraiment la pression et puis bazotia vraiment la pression. Tout le monde déjà bazali kosala badéclaration sur rapport mapping et puis lelo tomonaki mpe ndeko na biso docteur Mukwege ye mpe alobelaki mpe likambo yango bizarrement alobaka ngo te kaka lelo ntango bacanadien bakoti makambo wana bakomi kodela rapport mapping bango wana nyonso bazosala chantage na bapression na bango. tomoni mpe ye Denis Mukwege abimi mpe ye mpe azali badéclaration comme que rapport mapping ezali comme rapport mapping ezali qu'est-ce qu'il a dit encore, excusez-moi. Docteur Mukwege azali déclaration qui a une grande attente pour les rapports mapping. Donc bandaka la déclaration na télé kaka tango ba Canadien bazolinga ko passer par wana et puis babadi ko sala ba déclaration. Donc vraiment il faut vraiment tout la mise parce que bidongolo miso bazolinga jouer en même temps bapompier na bapyromane parole bapompier na bapyromane mais déjà pour la discuter tout ça eza juste pour na intérêt na bango neti namonaki bazotambusa message moko boye que Kanambe na kuna na Kilakati aza na baarme moko ya mabe alors il faut tolinga te que Monesco abima parce que soki Monesco abimi ekozala don voyons oyebi mutu wana vraiment bato ebele mutu wana bomai babiloko ebele ya mabema te asomba bayebi kazalaka tu soki balobi bakweyisa ye bakokweyisa ye donc bazolinga kondimisa biso ke Monesco atikala non. Kanambe on va s'occuper de lui mais Monesco na mifo abima Kanambe quand le moment venu to s'occuper na ye mais Monesco kombo na yo libanda esotika mpona et puis tomonaki lisusu sécurité moko vraiment na ndenge moko ya makasi na kati ya mboka na biso lelo na Lubumbashi na Katanga na centre-ville tomonaki na 8h15 lelo il s'est passé quelque chose voiture moko disons conducteur moko na jeep aza mutu asalaka dikwa travers ya
affaire de monnaie, à recevoir ma balle de données, par Vivier Mbongo Nyonso, à Zalaki Nango, et Batongo va disparaître dans la nature. Donc, ils ont mon anandon Mboka, ils ont vraiment pouvoir les disons, autorité, bazaki na Mboka, sécurité moko et comme na Mboka, na ndenge moko ya kosakana te, et en plus, accident moko pe esalamaki surtout na nzela ya Bazaïr, kuna na on parle de 7 morts et 3 blessés. Donc, esalamaki na Kimpese kuna, dans moko lelo na Tongo, il y a eu 7 morts et 3 blessés. Et ensuite, il y a ndeko na biso moko ya lelo bandaki kosala epai ya baindien et patron na ye akomi. Donc akomi vraiment d'une manière vous pouvez pas savoir atumbi ye nzoto et azwi ye akwaki na mai akati ye, donc vraiment c'est horrible. Ntango nazomona bafoto ya vraiment mboka na biso ndenge bazoboma biso mpona nyonso mpona kita na biso, vraiment c'est horrible vraiment. Donc nazosenga na biso nyonso vraiment tomatisa vigilance et surtout vraiment bandeko na biso bato na Kinshasa vraiment bino nde boza poudrière, vraiment bosala effort bofungola biso botika kolala botelema mai ya mbula ete bandi kobimisa bino na badako, alors botelema kaka en conséquence bosi mpe bokomi libanda mbula deja ezobimisa bino na bandako moko boza libanda botelema kaka bokende kobimisa bato wana babima bake. Vraiment c'est comme urgent vraiment qu'on fasse quelque chose parce que on peut plus continuer comme ça. Tout ça, tout ça quand même, hein? Vraiment. Merci, papa. Matondo, Mama Congo, c'est vrai que ça peut vraiment très mal. Je pense que moi, Mama Congo, information précise, où il y a Indien abomi congolais chez lui. Na kati mboka na ye et ba congolais bazon na légèreté, ba congolais bango moko bazon na légèreté, bazo partager par photo, ba image circulent partout, ils sont fiers de partager des images pareilles mais sans réaction. Bande torezo matuna na mituna kamotuna toza batu toza banyama, toza batu toza banyama. Observons, ce n'est pas la première fois. Baka Oyo est la première fois. Congolais, maltraité par des Indiens, par des Chinois, par tout ce monde. Ah, ceux qui sont na oignon so sala pour la biso et que nous sommes premiers à commenter et que réaction moko ezati personne ne réagit. Et ça c'est normal. Que étranger, ah bon, indien, bon, mais manzo indien on pas tellement on a beaucoup. Mon abomi indien on a été, et bah congolais bazo observer, bazota et les gens qui travaillent avec l'indien na bayebike, non, les patrons là abomi moko na kati na bango et demain ils sont là présents au travail. Patron, hey, entre. Non, mes chers amis, non. Et ça n'a pas comme ça toléré comment te. Pour la bango, etali yete, ba bomi yete. Aïe. Non, mes chers amis, tout réfléchir encore à battre, s'il vous plaît. Ce que vous réfléchissez encore à niama. Et c'est encore grave. Et que, biloko zo le kanakati ko Congo, biso moto lingango, quel est la biso? Parce que bato bazo créer ango, ba yé que réaction moko aux ratés à part à Congolais. Mais ce que vous avez dit, non, ce que vous mettez Congolais, vous mettez gifle. Les Congolais, tout le monde, vous double, vous mettez ma confiance. Et c'est mon tour. Ce que non, et pas les Congolais, ce que vous mettez sakana de konaye moko, bangonyo soba, même à la faute, benga l'État, mais que si vous mettez un autre côté, et c'est pas aussi mal de konaye.
Mais de couteaux, ils sont encore à Batuko. Bah, ici, comme elle dit, non, et tel nango yete, bah, bon, qui yete, et les kinango, personne n'a pu poursuivre encore. Motowana a corrompre l'État pour nous dire qu'ils sont va promettre une famille naïe, parce que Indien Walubi, à consommer la moitié de le pango, à consommer. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des fois, on n'arrive plus à comprendre tout ça. Alors, maman Nabiso, maman Moulangalo, ça que pas yo. Voilà. Alors, maman, allô? Allô, maman Moulanga? Bon, voilà, maman Moulanga, à quoi il a répondre? C'est vrai, de Colombia, ou à Makamole, Kanama Bele, Congolais, et pas la nationalité, monsieur Zanakate. Et Zanakate, pour que mon abolapa, n'a pas la communauté, n'a pas le et là, pour nous saluer, nous simba, mon Colomboka, pas pour regretter, pour Bango, tu vas vous foutre un bout. Mais, et pas la biso, juste le contraire. Et pas la biso, et c'est un monde normal. Et c'est un monde normal, pas la biso, à Salina, et on est un monde normal. Et l'équipe, ma wa, et l'équipe, non. Alors, Mamoulanga, le sac, pas là. De quoi ça, qu'on benga na numéro oyo? Oui, maman. Oui. Moi, bauti koloba. Likambuya, pa mama na biso babota lisusu te ndenge ezali na plan ya extermination na bango. Basilisa biso. Botangi, phénomène, stratégie na bango, ya kopesa basi bakiti, pour réfléchir bango kokanga zemi. Mais ezali leloko mosusu bandeko bazo prêter attention te. Likambuya homosexualité. Et comme il m'a dit, c'est aussi une façon qui a pour interdire biso de se reproduire. Parce que nibali na nibali ba robota te, basi na basi ba robota te. Lelo pense kuma nango normal. Na mboka na biso kuloba ba pe likambo ya homosexualité ba ko sala ngo na théâtre ba zo mona ngo pe ezaki non. Soko za mobali ngo sala film to théâtre jouer au la mobali soko za mwasi biloko wana nyoto il faut ko sala nango attention. Ezali ba zo la kitaba na biso ko sala pede ezali normal. Donc ezali na mayele ya ba comme ça, par la relation, na bandeko na biso ya ba pété wana moeto benga na bango et ça c'est na mboka na biso. Donc likambo kana ekipé to telemela yango. Na lingi koloba bo. Na yoki ninge bandeko na biso baza komidela po bandeko na biso bazali ko telemite. Bandeko, bo keseni ezali entre Congolais na bena Congo to ni Congo to mwina Congo. Mwina Congo to ndi Congo azali to kumbuluzi azali mutu oyo amona ka musika azali responsable atelemela ka mboka na ye sans que baye bisaye abota makadeza azali na puissance oyo makoko bachaye tango sikoyo akokoma na age moko molimo wana ya bakoko na biso balobaka elati ye abanda kosala makambo mutu akopekisa ye eza lisusu te. Congolais azali oyo kuzoloba indi akoteli ya beti ya kuti mbongo te atinga kabongo akomela masanga. Donc pona ngai batu wana bazali batu na considérera bango neti batu te parce que bazo réfléchir te. Et Congolais c'est un homme formaté par agresseur ya Congo baloki ya Congo. Voilà na ndenge kopeta sete wana lisusu ezali Kagame ndenge aleki azali koluba na ba Macron aza ko accuser baza ko s'accuser ezali comédie. Likambo ezali wana parce que biso manguluzi biso bandelo ya Congo to tie bango musukusuku to bandana musukusuku kala moye basala lisusu ezate. Bazolinga sikoyo osala justice de complaisance wakanisi biso tokolemba. Mais biso tozali na nguya oyo ya bakoko na biso tozali bakongo tokendaka na esimba na biso si tolonga po biso bakosilisaka biso te si tokolonga si tokobenga na bango parce que
milimo oyo ya bakoko na biso oyo ebundaka yango nde mutu eza na kati na biso, c'est-à-dire soki babomi bandeko na biso misusu bakozalaka kaka ti tokodonga. C'est ça, donc nzoto ekufaka molimo ekufaka te. Résistance ebandi lelo te, ebandi kuta bakoko na biso yango na biso oyo babiso oyo tokotama sino te tolinga ekozala te. Donc Canada ndenge botangi le criminel, le trafiquant d'organes Mukwege azolobela makambo yango sikome batindi Canada na moko ya mboka oyo ezali basalaka trafic d'organes makasi e agent na bango te Mukwege mais bato bakosala ba ADC donc batindi ye aloba makambo wana po basi ayebi yango kala biso babe na Congo tosi tokongaka ye ayebi oyo azosala wana azosala théâtre Matondo mama Congo ya solité totikali na 3 minutes de la fin bande ko ngo benga to pesi bango 2 minutes po ete to clôturer émission na biso na mokolo na lelo to komi na suka ndekolo soko pa na yo 2 minutes chrono s'il te plaît. Ok matondo papa Sahela on a fait super le sako na bande bonyoso bazali kolanda donc na noki na koloba boye ezali toujours ba point de réflexion. Alors Congo on a depuis sikoyo tozo kende na ba 50 ans na ba 30 ans passé ba point ba richesse na biso to pesa na maboko ya bapaya ba libanais comptoir ya diamant tambula na mokili mobimba omona mboka nini oyo epesaka ba élément stratégique na ye na maboko ya bapaya partout bakopesa yo bakopesa condition ou soit au collaborer na bana ya mboka ou soit exclusivement pour les nationaux, mais c'est seulement les Congo oyo topesa babiloko wana nyonso na maboko ya bapaya. eloko mosusu soki tolobi totala mentalité ya bandeko na biso lelo tozo justifie yango comme mpe tozo kokondane balongola biso dignité topiaka ya congolais ya ba disons ba génération na biso ezali ya demi-siècle oyo ke basilisi ye dignité nyonso donc même moto azanga ntina biso tofukamelaka ye. Alors to raisonner ezali réflexion mpona bandeko matondo papa ya solo eza pasi ezali kosala pasi parce que biso moko to se rendre compte nango te vraiment que tokotika na bana na biso héritage oyo ya mabe ya salité ya kindoki s'il faut bien le dire. Oui lo sako papa pa na yo siko ozali ndeko topesi 2 minutes. Allô papa Jacob. Oui papa lo sako pa na yo 2 minutes papa. Oui, bonsoir peuple congolais, bonsoir papa Jacob. Oui, vraiment, on va profiter à moins de minutes où il y a mon opinion dans les sens. Papa Jacob, il m'a dit la génération a dit avant tout, on m'a déjà dit selon l'histoire. Donc, il y a 60 et l'autre. Biso toujours makati ya bitumba wana mais lelo ezali courage ezali esengo dans le sens que la vérité oyo nyonso ebombamaki depuis les années 60 vraiment ekomi révélé yango epesi lisusu makasi ya bitumba na biso donc peuple congolais akomi kose sentir que liberté na ye eye pembeni to mobiliser peuple congolais à côté les mains. Papa Jacob, bitumba ya biso komi na suka. Donc participation na ngaza kina bitwa lelo ya mbwana. Matondo bitumba ya biso komi na suka que chacun de vous surtout bandeko bazana kati ya Beni Butembo Ituri que chacun de vous a se préparaka ala la kananda ku eloko pambate. À se préparer car le connaît à se défendre na yango ceux qui boyoki appellent yo demandent aux autres que est-ce que chez toi à la maison qu'est-ce qu'il y a au cas où
Ce qui va y avoir que chaque ndako, chaque Congolais, a un instrument pour se défendre nango na kanti bateau ba banga koya ko sala ba mbiscado ba sala. Mais tant ba yebi que ba Congolais bazo ba na bango adversaire te, ba yebi que ba Congolais bazana bango sir na bango que no akola na ndako ayebi que loko wele ite yango ba sala ndingi wana. Bo rende ko mo lobi na tango ba kotelier azu arme kaka. Et azu arme abandi ke apeta bango ba kimaki. Mais ceux qui bino nyos bo komi na ba arme na ndako. Arme blanche pe oko, donc c'est à dire zanana iloko nini ou ba flèche. Oyo bande ko bobi bande ko baza kata est-ce que chacun il doit préparer ba instrument. Ce qu'on a mundu gité, on a eu na ba koko na biso, on avait des flèches. Au bon si ba flèche empoisonnée. Ceux qui va adef ba fo adef pana ye, au peta bango ba flèche. Ba atami balé flèche jouer na nzoto, na kati ba ko la ko kota bandako ya ba civil dioso. Ata yango ko belela bandeko nyonso John Numbi aza ennemi na bino John Numbi bandeko boluka ndenge bokanga John Numbi batinde pa ko boma bino batinde pa ko sauver bino te mais ceux qui pété ba flèche na kanu John Numbi akola parle na bandeko kanisa ngeno ko sabatwana et voilà batango ba ko président ba yebi ki ngala eza ennemi na ba voilà bandeko to pesa na ba conseil to la musala yo la musala ndeko la musala ndeko de vous abonner massif sur notre chaîne. Lola Kangoulou Sikimangu, Topesi, rendez-vous na biso, lo pipona, émission na biso, lo sako na o nyonso na biso, na mokona lelo. En tout cas, ndeko, s'il vous plaît, moi eto yambawe zate, po ete to komi na suka vraiment émission na biso, to clôturer wana. Matondo.